échoué. J'ai tout abandonné juste pour toi. Voilà, t'as tout oublié. Yo yenga ki yo bomanga bo. Nazana nuelenge. Yo yaki na elong ya bonjelu. Zoko yaki ko bomanga. Je ne sais pas. Nazana a besoin de tout sur la toyo kana bien. Bokomi sinda kunanga, on dirait espace ya bitumba ya Tom et Jerry. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. S'il y a des personnes qui vont matin, midi, soir, c'est moi et ma femme. Parce que biso de ça un problème. Ils ont binoté. Mais bizarrement, ils ont binoté. Bokomi ko soana, ko discuter na place na biso. Sarah, tu dois comprendre une chose. Droit de naissance et Zosenga, Yango. Tu dois respecter Fanny. Fanny, c'est ma femme. En dehors d'être ma femme, elle est plus âgée que toi. Mais bizarrement, toi, tu manques du respect à tout le monde. Tu manques du respect à tout le monde. Yo, Milka, discussion, vous vous battez à tout moment, je ne sais pas. Déjà, image na kati ya quartier et comme image ya mabe ya kena lupangu wana mobali wana za mutaba science occulte aliaka bana na ye ya mwana soutenaka mwasi na ye. Vous pensez que ça me plaît? Ça ne me plaît pas du tout. Ça me dérange, je souffre intérieurement par rapport à l'histoire wana. Ne pensez pas que ça me met à l'aise. Ça ne me met pas à l'aise. Mais au lieu que bino bosa na pona ko soutenir biso ya ke douleur oyo madame nanga zoyoka douleur oyo ngana za nango na souci bo meka ko réconforter biso to la uni na kati ya famille. Non, vous faites le contraire. Donc ils attendent un sens à ta qui était. Eliane, tu te prends pour qui? Dis-moi. Eh, osi vraiment audace ya olonga makolo no inde yo keneti na comment on a fini et comme manquer fini respect. Vini camarade non. Dis-moi, Vini za camarade nao. Vini c'est mon mari abalanga na mbongo. Et c'est la tante na ko comprendre quand même tata moi sinanga azot yo. Eh, Eliane, nene yo. Ondoki. Ya Fanny, c'est étonnant. Hein? Oh, couvrir mon bel no poignées. Hein? Tout le monde sait que ça va pratiquer à ma baie. C'est lui les bases. Oh, couvrir les poignées. Comment va non couvrir les wana? Donc, yo mona kiti vini à kendara loge. Aux alarana ye donc yo posons ta loge. Non, il faut parler comme il faut parler. Eliane, au monde son aïe ah, mais pour nos kebiso. Et ça la mbala liboso pe asuka na yo. Comme kango lisusu te. Respecter vini le corps respecter anga. Nasi on comprendre nga. Mais tante, comment on encourager le mal? Au fond nous on a olo bano et l'autre côté. Donc yo ça non pour Eliane, c'est ça. En fait, tonton Vini, je sais pas. Qu'on vende ça biso beaucoup de bas, c'est pas mal. Mais on sait qu'il y a un homme paya. Parce que ce n'est pas vraiment notre maison. Quand on a besoin de bala, c'est à partir de quand on a besoin de bien tout en fait que les parents basent musique, tout vendre pour ma classe tout consort. Mais comportement petite soeur on a affiché un que je sais pas. Essayer de discuter avec Nilka donc ça n'est pas pagaille na bangwa pas possible. Juste parce que ça qui tout comme ça là elle ne voulait pas faire. Nous juste pas boy elle est aussi une grande fille. Msalanda elle est une dame. Elle est aussi contraire pour ça appelle Msalanda c'est pas parce que bison de ça balé qui a moi si comme grand on a besoin de mai kulu sunyo so mokili moi si asuka a bota raté zara yé donc ils sont là pour nous maltraiter pour n'importe quoi. En tout cas moi je n'avais pas aimé. Non, ça, je suis pas dit non. Maman. Parce que on a discuté à la bino. Non, je n'ai pas aussi et je pas le temps là. Non, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Donc, je parle parce que elle est ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je cherche à ce qu'il a créé peine en Katia, Ndaku place de Vandi et vous, vous avez enflammé les sous. Grand frère, ce n'est pas ça, elle parle mal. Alors, on a Sarah, on a discuté là-bas, on a discuté là-bas, on a zappé mon là-bas. Mais ma chère, c'est fait comme on a été. Et puis, il faut le bien. Tant qu'on veut le faut t'en avoir. C'est la nano, c'est la nano. Sarah est absente, elle est présente.
Marielle. Sinon, c'est un que le bâté que nous avons encouragé, tout dans côté là. Après tout qui est aux zonga. Fanny, quand c'est la famille, on a la cause à Nessengo, à mon aïe, depuis au côté de Bala. Basé, mais sopana kayo kaka. Et bima kayo kaka. Donc, tu mets la vini ma boko, tu mets les payos ma boko, pas au en charge. Bongo, et ça l'a raté. Ngato va bala kanga. Ngato na kota ndaku nanga libala. Ata kolomo deuxième etika ko sopalanga. Bwani kaka yo. Zela na Fanny, ozo ganga Eliane. Asa la raison. Na Eliane a droit de manquer venir respecter parce que les ka vini ba manquer respecter. Ah bon? Na boyi nanga. En tout cas tant son aya ki asa na droit ya kokota ngo posa yeye na ye. Tout comme il veut so ka bala nani? Allo bananga nangata. Fanny, si oyo c'est chose de parole nanga to yo. Non, ton naza contente té. On a pas contente té. Tika na yo. Té na loba. Zela. Pour profiter te keba. C'est que ngoloba ke non? Eliane a un tort. Yebi sama a tort. Droit té on gagne la vini, ni aza camarade na ye. Aza la droit on gagne la pour la ko faut tine jamais manquer mon respect. Mais manquer déjà respect. Non, a manquer respect là. Tika na yo. Zela, Yann Zela. Zela l'explique bien. Est-ce que mon banonga la suspecte que na mona ki a clarté? Si tu veux rester dans ma maison, tu feras ce que moi je dis parce que ça n'a kunanga. Donc tu vas retourner chez maman. Dans un a besoin, ozongi pas ya maman. Comme ça, si on a besoin, il y a frais académiques, argent de poche, tu m'appelles ou tu passes à la maison, tu récupères l'argent, tu retournes chez maman. Et ça reste comme ça. Yosko sekani. Non sona ya nango bimsani. Okantinga no ticket nonda kwa no kosi lelo ti lobi tu mkoye sonzonga. Ngani mnatinda mnobo bota. S'il te plaît. S'il te plaît, c'est comme ça qu'on comprend de l'autre côté. Soit tu es marmba na sala. Yango so côté là et c'est normalité. Tout ça la besoin de ma bana. Famille na ça mukie. To boti bino mingi te. On a ebine na girafe na. Ozo gérant ngo mabe. Ngamu na ebitika ko koloba bilo msuna miso Eliane aozo bazel. Ngana ki. Fanya zela. O kende ngeni o ko pesa nga rapport to yaki po lobo kendi. To sisi non ko sola to kende ngeni. On déjà fini kala. Nini? Fanny. Ngana muninga no na tata na papa na yo na boti yo. Ozo na droit ko respecter nga. So na ba okesiko to faut zela ngana sisa. Ela etalinga te ozo bota. Ozo we lokeni web mwana. Yuka soni ko Fanny. Yuka soni na age na yo yuka soni. Bon après tout, c'est que yo mo no vena libala wana. Déjà c'est misatu. Ezo sopa na rakaka. Ozo kanisa nini? Je me suis fait des idées pour toi, mon amour, sans illusion. Je te donnais vraiment la belle attention. Yolinga ki yobomanga avant, nazana nuelenge. Yoyaki na yelongi avant de l'eau, dokoyaki kobomanga. Salio nié, papa, vraiment tu m'as cramé. Au salinga ma veille. Oh, lingua c'est la qui te la montagne, bébé. Papa, to linga ya pona mongo pano. J'ai tout abandonné juste pour toi. Voilà, t'as tout oublié. Yolinga ki yobomanga avant, nazana nuelenge. Yoyaki na yelongi avant de l'eau, dokoyaki kobomanga. Nabomela yona. J'ai parlé avec Yvette Kaman au téléphone hier par rapport à Biloko, il faut la catine de là.
Oui, à partir à Canada. So, là, qui est un téléphone, à lobby, c'est bon. On continue l'amour à partir de la semaine prochaine. Tu as plus aussi nada. Ok, na benga kina dabuzi aussi na soli na ye Pamela Ambana. Donc bango na soli kina bango na pesi bango rapport par rapport à makambo le baki. Donc na soli na bango ça c'est bon. Bon, je prends une douche et puis Maman, s'il te plaît. Attends que je prenne ma douche, non? Sois aussi sûr qu'on m'a pressé. C'est tellement urgent, tellement important qu'il n'a aucun que un collier. Juste avec maman. Ma maman ou... Ma maman. Ah ok. Je sais pas par où commencer. Tu commences au début ou à la robani na suka ou yedi boso? Maman épicé un cœur. Nous allons dans maman et nous batté. Maman a besoin de mettre terme dans le bas. Et ça, parce que jusque là, non, non, c'était. Je sais pas. Je vraiment réfléchis. C'est comme si Ben a raison, je sais pas. C'est difficile pour moi de te quitter, mais mon amour, laisse ça. Je suis là. Écoute, chérie. Est-ce que tu sais que je t'aime beaucoup? Moi aussi, je t'aime. Et que tu sais qu'avec ou sans enfant, je continuerai toujours à vivre avec toi. Mon cœur, je le sais, s'il te maman. plaît, est-ce que tu Nous peux sommes des non, est-ce que tu Africains. peux répondre à cette question? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Fanny, Nalingakao tellement makasi que malgré tout ce qui s'est dit, moi, je m'en fous de ça. Et puis ne pense pas que c'est ta famille ou ma famille qui viendra aujourd'hui pour dissoudre le mariage Yangaï. Non, je ne le ferai pas. Et je ne veux pas permettre à ce que ça arrive. Fanny, je sais que tu souffres. Je sais que tu souffres sérieusement et ne pense pas qu'il y en a souffert. Je souffre moi aussi. Alors, ça sert à quoi là? Je sais que ça viendra avec les temps. On a fait combien de temps? Demain, on n'a pas eu d'enfant. Aujourd'hui, je sais que ça viendra avec les temps. Moi, je sais que ça viendra. Normalement, c'est moi qui devais prendre peut-être cette décision. Parce que moi, c'est Nangazo non. Mais moi, je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais pensé à ça. Ma chérie, arrête ça, s'il te plaît, arrête ça. Maman Seka a besoin beaucoup. Essaie de comprendre. Maman Moseka a déjà fait sa vie. Maman Moseka a nous, ses enfants, et Stili. Ça, c'est ma vie. C'est mon mariage. Ok? C'est mon mariage. Je t'aime aussi, tu le sais. Pour toi, je peux mourir. D'accord. Tellement que je peux mourir alors. Je vais te laisser en paix, mon cœur. Non. Par contre, si tu divorçais, si tu partais là, alors tu ne me laisseras pas en paix. Nous allons malheurer toute la vie. Nous avons besoin d'aller s'il te plaît. Il faut de comprendre ça, non? Non, nous avons besoin d'aller. Si tu veux que je sois heureux toute ma vie, ok? Tu dois continuer à être de mes côtés. Les jours où tu vas te décider de te séparer de moi, tu pars là, je ne serai plus heureux. Tu vas me rendre très malheureux. Tu es en train de me flatter. Moi, je te dis ce qui est vrai. Jo, yo nayebi ke oza lisusu penza lokola collègue ya ngai ya service tokoma na familiarité moko parce que tomesani mingi ensemble. Dossier oyo ko s'est passé na kati ya couple na ngai, je crois que tu le sais, et puis quelques personnels pe ya société bayebi yango.
c'est vrai, ça me fait un peu mal, hein? Ça me fait mal, ça me dérange. Imaginez, moi, sinon, la femme qui conçoit, mais qui n'accouche pas, basée mais ça a complications. Tu sais, tout le monde, comme bien la science occulte, tu vois, on m'accuse de tout. Je suis une personne, ça fait mal. C'est normal, moi, quand ça moi, silence, même pendant les heures de service, un peu ma casse, mais j'essaie quand même de tenir le coup. Absence ce qui s'est fait remarquer. J'avais bien dit au boss que par rapport à projet au Nazareth qui ça la société par rapport à ma partenaire il y a Suisse, Nasengaki, ok, Nasengaki Nasaki, qu'il y a juste quelques temps, Nasengaki ça n'a résoudre, mais un peu silence na niveau ya famille avec madame et la famille les deux c'est ça au monde temps au ana ozui nga na boy na ngai nayebise nga alobi ma o kamera milsa nayebise nga na bino lotala junior amata kita champagne na olongola ti comprendre tobetaka yo mo comprendre komaka po tobeta badetail nyonso eza te na comprendre yakolo wana eza vi na nga nde moto eza en danger eza vi na ye te ye azali mwa mobali mwa mobali ata lelo tata lobi te aosalaka makambo wana bongo oyo lelo lobi kaka même chose ose répété osuka oza mpe na risqueopusana na ndenge kaka olobi que non o maintenir décision donc maintenir oka ntina suka nga na conseil mosusu opesa o te ozo riske makasi yo nde moto ozobeba biloko wana ekotaka ebima à chaque fois kuna na se okoma ndeni asala oyo osala ngai nalobi bongo na change vite soki aza na posa na de toute façon ye mo déjà salobaki aza na posa na motu déjà mpe osupportara déjà eloko asika eza te supportara déjà donc supporte na oka matungulu eza oignon eza te omona eteke ezalaki esilaki mama limbisa mambo eleke ndembi da na zwi azwi eza ndembi ebongo tya mwamba te mwamba tya mwamba combien moko champagne mama tyela biso mpe mwamba vi eza vi na nga moko eza vi na oyo soki yo ozwi susi ya vi na oyo mo te moto ozwa susi ya vi na oyo na place na waza te ye a mobali ye nga na okufa lelo aki abali mwasi motu te mwamba misengisake kaka mwamba eleki ebele il y a un collègue na komsala na autant à komona été collègue wana qu'est-ce qu'il fait il veut s'approprier projet na yo tu vois moi je me suis dit non il faut na yebisa yo pour ça l'effort ozonga parce que ce cas à s'approprier projet wana arobima le roi yende concepteur ya projet attends Jonathan conception ya projet eza ngam na conception projet signature eza na kati ya projet eza signature na ngam eza yo mais le fait que ozomona na te tu vois le boss voit une autre personne au azobima wana kada ko s'afficher chaque jour chaque fois c'est pourquoi moninga na bino mon frère ko sala boita ko zanga te parce que moni bata Suisse wana ba o sala eza projet mo rentable tu vois mais oui mais c'est ça et ko sala que société en français à mon compétence na nga na ebi ko za makasi mais le fait que zo le makamu ya ndako zo lembisa yo non mon cher prends courage zongela musala nzamba ko sala mon cher ami ozomona nzamba ko sala ne kolata dossier wana te moi je te conseillerais Jonathan, peut-être quand tu dis en fait je sais pas Jonathan, tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne sais pas Jonathan. Imagine Azana, ma maman. C'est une dame très très compliquée. De la façon où Azotia madame mal à l'aise voire même partout où on a madame Azotia est mal à l'aise. Et non ça retombe sur moi dans la maison. Écoute, omoni ba maman bazara bongo. Ba maman ba linga ba mona nini, ba mona koko
aya koyamba ye aya kodéranger balingaka batie pression pour réaction ya mwana eya mais le fait que ezoya te eza makambo ya nzambe yo kosala magie te mon frère longola makambo wana motu s'il te plaît longola makambo wana na motu parce que okoki koya kobanda kosala badécision mosusu donc ozolinga koyebisanga te moto azolinga s'approprier na projet nanga omoni na kotanga motu oyo alingi asala likambo wana te ebima kwa ngai motu na ye ofunda ye e na kozala motu mabe na mosala tu vois mais tu osalaka effort. Ok, je ferai de mon mieux, je vais me battre, je serai au boulot. Non, rien. Bon, sinon tu to mais la moi faire non nanda ko. Ok, ça va. Je parlais avec Mimi et Mimi a dit que non, Azana Zemi Junior Olga Kaka a Lungulangu. Et ceux qui Mimi ont boyé au Lungulang parce que c'est sa 3e grossesse. Ah bon? Et moi je me dis que bah comportement bon tu quoi influencer. Ah. Sérieux? Même. Et bah comportement bon tu quoi influencer. Non, même arrête ça s'il te plaît. Non, je t'assure que c'est ça. Pour Mimi en Kyoko Sangaté quand même. Non, ça fait beaucoup de temps que je vis avec Junior, Junior Nanda. Et malgré tout ce qu'il fait, on en a toujours naïf. Et maintenant ça, il ne m'a jamais influencé. Non. Peu importe, mais aux Ovandanaï. Et qu'est-ce qui me rassure que non ma solo bobetaka? Parce que ton abinonion surtout au passango, ah ouais. Moi je ne suis pas là. Je ne suis pas avec toi. Et tu es un homme. Tu dois le savoir. Sois tranquille, ok? Sois tranquille. De toutes les façons, l'idée on a déjà dans mon tour. Nous allons déjà dans mon tour, mais à chaque fois tu viens me chanter la même chanson, des fois ça fatigue. Ce n'est pas te chanter la même chanson, chérie. L'idée on a qui on a mon tout, mais c'est depuis quand? Moi je ne suis pas d'accord avec ça en tout cas. Chérie, tu as totalement raison. Tu as vraiment raison. Mais dans mon bali, quand est-ce que nous avons une décision et quand est-ce que nous sommes junior? Okay, parce que je ne peux pas aller directement. Nous avons junior, non garantie au Kabola. Non. Nous avons ami dans message naïe. Tu fais pendant un long moment, tu y es très bien. Donc laisse-moi le temps. Nous avons la junior. Et je sais quand est-ce que nous avons junior, quand est-ce que nous n'avons pas notre enfant d'Abissomi Balé. Il y a 1000 francs pour soit 500. Eh, mon kebo 1000 francs. Dans un tio au 1000 au coca, au 4 n'a pas mal. Vous êtes un peu tonnerre. T'es un peu pollué pour ce métier là. Vous êtes un peu pollué pour la caisse. Soyez bien monté. Ah, c'est bon, tu le fais, mais on a le lien à mon dos de la caisse. Vous êtes là. Ah, tu prends trop loin. Tu ne manges pas, tu dois manger. Mais je cimetière na tobe ngayoti e yoko yo cimetière ko ozo sala nini ya ozo soma mikate non mikate mama moko il faut que tu n'avais pas client bato somba biloko na bino oyo soit-disant mwasi ya mwana na ngai mama nazopesa biographie na ye banda tobala ye ndenge aza wana soki akumbi tie mebimaka nango ye poseekalaka balezaka te tanga monoko nazolobana moto kosomela mikate mama talanga epa boye ezalaka nini talanga nde nazoye biso mama poso bamemelaka bana azalaka ne nango te ye ndenge ezala na kombo nde kunde ebeme babengekelele moko corbillare lele mo babenga esala balelaka wana akunda partout ndenge omoni wana akunda partout atambolaka kaka ndenge eza wana na bacorbillare na ye tie nini na likambo nini yango yokolinga mama nini yango mpenza mwana ne ya mobali ya bamwana te deux micros comme ça parce que le peuple amnele doit remplir comme ça on gagne mon tout le monde baba baba ko fanya apporter à tes sur le bembe ya robala ko bata mbala moko on lui ça sur le bembe yo maman tena ngati yo ça ni ngati ngati mami veni na pardon sur le bembe tout là botala macho ye tout là papa maman c'est ça mikate teke ilo na abota katie ndenge zaona soka melika ka jemi boye ale chopani ndenge après quoi tala ikokanga tosoma mikate poye na libungu ebomaka mwana te tula tala botala mwasi ya mwana na nga botaka
ade soki amemi jemi ebimi ejeni nyango okoma necropole wa necropole yaka tokende kokomifambwisa boyeko omimisi mwana na mokili ye mama to yo moko te moninga oze mwana na ngai te otieleki na ngai oyo wana ozomona bokilo na ngai bade babalana na mwana na ngai biza yango basala biza na mwana na ngai natie liboma te ndenge ozomonanga basi na motema ya bomama nanomeli toko te 3 mois te mebimi 3 mois te mebimi tomoni nango kolinga ndenge wana kakalia kakboloko ete ndenge wana lipeme te na moto na ye ateyoko na tioba te nalwi mabe tata ata bino ndenge bobandi wana bino bobotani te bino bobota te basana bino ndenge bakoko te oyo atiewa oyo ozomona tosoma bikate wana te mwana soki asali de kuramo temi bino bakosepelana ndenge wana nalwi mabei soki bosepeli nango te bino bolingi bosade bongo botie bafwali boyebisa ngai eza nini atika bato bepesa ata na likambo nini yango yo kolinga mwana na mobali akende kobala abota te na likambo nini yango likome ezali na ye wapi ye mwasi yango etula natuna oloba na ngai lelo mpo natika vino kimia eloko nini esalaka ozwaka bazemi ya inacheve takolataka babiju ata oliaka vina yo oliaka koma aza mpe na mama lokola yo ezalaka nini yango yo kasi yebotala mwana na yo to ndima na beto bakofi tika mwana yebotala mwana nga na okunda na yo yende botilo na yo nga na botilo na yo te songa nazalaki ye mbelo Je ne te comprends pas. Ok, parce que je suis sorti le matin, je t'ai demandé de ne pas rester à la maison. Fais un tour pour n'aller un peu kolongolo makambana na Katia Moto. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais aller me coiffer. Il fallait pas changer ma coiffure. J'étais avec ma copine. Vini na kutana maman sika niveau ya humiliation maman sika. Attends. Tu veux me dire que Koutaïna maman Nanzela, maman a gagné à humilier au Nabana? Gagné ngate a fini ngade tous les. Mon aime singa libuna ngeza na bania manakati. Je peux pas donner. Nako pese akoko te ta mère m'a humilié vini na Zanzela. Non somba miloko devant batu batondi. Maman c'est galandi ngati te rends compte. Tu te rends compte vini. Maman n'a pas salo bongo. Qu'est-ce que je te fais? J'ai fait quoi ta mère? Dis-moi. J'ai fait quoi ta mère? S'il te plaît, chérie. Pourquoi tu m'avais pas appelé quand tout s'est passé? Tu pouvais m'appeler? Attends, tu m'as laissé toute la journée au boulot. Tu as... Non, sincèrement. Tu m'as laissé toute la journée. Je suis revenu depuis que j'étais ici au boulot. À la maison, tu ne me dis rien. Tu restes là en larmes. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi. S'il te plaît. Laisse-moi. S'il te plaît, chérie. Je suis infertile. Pourquoi tu me gardes? S'il te plaît, chérie. Dis-moi. Arrête de dire ça. Non, je suis pas fertile. Pourquoi tu es en train de me garder, Vini? Ok, parce que moi, ce n'est pas important. Fanny, au bout de la naba, au bout de la naba, ça m'est égal, ok? Vini, famille ne comprend pas le côté famille à tout moment, va se humilier la famille à tout moment. Je ne t'ai pas épousé pour ma famille. Je t'ai épousé pour moi, pour que tu sois ma femme. Ok? Ce n'est pas grave, je vais descendre, je vais parler avec maman. Non, que nous soyons la maman. L'obi n'a pas de que soit la maman. S'il te plaît, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Allez, viens dans mes bras. Je suis fatiguée, mon amour, je suis fatiguée. Je sais. Je suis fatiguée, Vini, je suis fatiguée. Je sais, ça va passer. Tout se passera bien. Je me suis fait des idées pour toi, mon
ma beauté moi na ye a été que moi na bon à qui c'est na zo abimisa na moi na ba se micro nyonso et bien moté na ke ko luke siko on va pas tout on va soir je comprends na ko tika moté ata yo moyenne non on moni moseka bananga kale abananga kala olanda mama oseka ose rabaisser na niveau abandanga kala ebiso bien soki na vanda na calme eza mpona bangaka ye te siko na lobi so moto alibomo ozosobola ye yibi aza normal moseka za liboma moseka ndenge asaka koza liboma ana éducation nini nako kende na ndako ne sikoyo olia moma libala ngo siko bekatana non ose rabaisser na niveau na ye te s'il te plaît boni boyoko moseka so eloko nini baba na kibetekaka moseka akomi nani pardon zoba papa mwana kuna soki azoliaka bana kuna wana akoyeba kindoki na bango tosusu toyeba ngo ti oserabaisse na bango te tika kaka ya mamba libala bamema ngo malele maman tosola mingi na ndenge ya kokanga quelque part na moni c'est comme si soki tozosola na koswana bandeko basino bautaki nini pene ah oui bango nde bato yango otindelaki nga baze wana yanga nde wana mwasi no motaponaki couleur wana oui malgré que yo lingaka biso te ofingaka biso à tout moment mais quand même je sais que oza maman na ngai donc mpona opesa yo cadeau et esenga bacérémonie ebele te ok ok j'ai essayé de parler avec madame Iguette Kamandi na Canada par rapport à tout ce qui se passe asepeli nango te ayebisi ngai vini maman aza maman kitisa motema solo na maman na ndenge ya kimia offert comprendre ye yango nalingaki tosolola mpe na ndenge ya kimia na faire comprendre ok to se comprendre d'accord c'est bien maman mwasi na nga na kati ya ndako Fani psychologiquement déjà asouffraka makasi ok asouffraka makasi nazosenga même ya bandeko oyo tovandi na bango kuna na kati ya ndako to essayer un peu ya créer harmonie moko ya bien parce que akoki kozwa zemi lelo to lobi mais na kati ya ba stress oyo bozo pesa à tout moment ça fait aussi faire en sorte que à perdre zemi yango stress pe pona mwasi ya zemi ezalaka bien te ok mama tala nani vini yokana Brigitte Sadi mama veni à Londres ata koloko abengaka nenga te abengaka be Fanny soki masudi kombo ne ezaka masudi mwasi yango ya yo Fanny Malundu parce que aza madame na ngai Fanny Masudi aza ye singleton na kati ya couple na nga akoma Fanny Malundu ngana benge na ndenge ya singleton babengaka be ye mama Brigitte Sadi wana alobaka na yo pe maintes fois mama moseka cha mwana mwasi ya mwana na yo kimia ayebisa yango nanu te alobela yo yango mais malgré tout ça maman okutani na Fanny na nzela avec sa copine na balabala maman humilier Fanny comme pas possible maman yango nazo senga yo pardon aider biso maman bato ba pekisinga na zo yoka te merci maman bato ba pekisa ki ozoka te mais aider biso maman aider biso sala ya que tikana no Fanny maman soki omoni ya que Yona Fanny ezoko simba te parce que Fanny azopesa yo côté. Essaye de faire un effort, zoa kombo ya Fanny, histoire ya Fanny, mets ça de côté. Nasi na tiaka ngona toka mesa na tia ngo pe côté. Ata soko moni na nzela tikaye. Ata côté na problème tikaye. Ko finga yete, ko landa yete, ko humilier na nzela comme tu l'as fait. Bongo lisusu te mama s'il te plaît. Nayoki na boy to ça la discussion et to mesana ko ganga na lingi to so na ndenge ya kimia nayoki ngapo bote na tokeno na kimia merci beaucoup maman na ko finga ete ok d'accord na ko humilier te ok na ko mesa à côté ok mais Fanny qu'est-ce qui s'est passé ma chérie Fanny nini tobala na kapoto za la ba heureuse Bibi Lobili Baleza, Seka et Sengo. Plus c'est la femme qui est honorée dans le mariage. Fanny, maman. Je suis ta seule copine que tu es, maman. Toi, comment le crois, Bandeko? Fanny, qu'est-ce qui se passe? 3 fois. Qu'est-ce qui se passe? Maman, dis-moi, maman. Si on a un problème, tu penses vraiment que nous pouvons
nakomi kosepona nini nani déjà natuni oyo kokoti naonoka soni oleta nyonso ebi je sais pas je ne sais pas nazoyeba te na banda wapi naodinafere ebi nini nabima zemi wana eza teke ni mwasi moto azaka aza na kati ya libala nazozwa zemi te mais ebi nazozwa zemi naomi nango mpe na libima par après navanisi bine nayebisi bine totika tokaba parce que ebi oyebi te oma moseka asalanga na nzela mama une fois tozala na yo omone mama moseka emilianga siko mama moseka bakisanga ata 24 fois 85 fois émulation nini nayebisi vini te vini azoyebisangaki ebana bautaka mpa nzambe mobali na ngai moko ebi ata mokolo moko te omona ya silika omona lobabo esonga kuna ndako wana motalelaka mininga songa na banzolela moto azalaka wana consolateur na mes avis oyebisa question na yo nampe kosola na docteur par Dieu papa na latifa alobi na nga kutu bon amekano koya tosali ata cerclage mamekano kosala ata cerclage peut-être ezemi kovanda soki docteur par Dieu aza na baspécialiste ye kutu aza na mwa ne latifa mama alakisanga parce que ngai elbina le maman nanga kutu erma consola nga mais maman mose encore yé talaka mose encore yé ibi na mona ondira simba likolo na se mais elbina abaza na raison ça me stresse elbina lingi elbina kumota mwana bestoma elbina sala luka bongo na ebe na ngaka yo finalité eza estoma dernièrement na totombokela kubolia maman nzamba osungaka sois forte ma chérie il n'est pas là je ne sais même pas au rappeler na bengi il a lukanga ka problème zimo politique apezu ni inatika zo mama to libala sika oh tika zo zo ngayo yebino ngaza za mibala kitoko sto mbala pembe mbala ba problème ndese kona sana ele liberté kichase koma yango yo tikela mobile no liberté koma ne ka bongo nana ngai pa na ka koleste na vinyongo kade no tout est nani j'aime quand tu souris c'est na mola sourire au gala tout est bon nani ko kapona donc ils sont ki fani nous en a posa na yo na mobali na yo ona boya ki kosola na emingi na sina solo na emingi elinga ki na sola pe na yo ona makambo ezoleka en tout cas na couple na bino en tout cas ezosala biso pasi te kaka ezosala pasi mais tozosepela nango te tolukaki esengo mokolo ya libala fani ntango akosenga facture ozalaki na poso obala mwasi na yo topesaki ye na motema moko parce que tozalaki na esengo mwana azobala mais après libala makambo tozoyoka na ndenge mama na yo akomi kotielanga mwana mal à l'aise nazoyoka makambo ebele mais ntango mosusu omoni ke tante avandaka azoréagir te naza mokolo nalingaki ton na nga soki ekoki comme ça nabenga yo po yo ndoza mobali ye aza mwana nga na boti naza tata mwasi aza mwana na nga nakoyeba ndenge ya kosola naye me natiaki naza na besoin mingi ya yo parce que ndenge mama naotai mal à l'aise nga nazosepela nango te depuis bobalana papa na nga mwasi azozwa zemi bazemi ezobimaka kaka o mbala misato bazemi ezosopana biso na famille so makambo wana ezalaka te ezalaka te ezosala nga mpasi naza na besoin mwana nga abalaki abota naya konika ata bakushe azala na repo nga na ye nasalela ye wale wala ngo nazozela ezokoma te zemi kaka ezosopanaka eza likambo nini epuis lisusu ke nayoki mwa basoupçon ngai te nayoki il paraît oza mwa makambo baloge nde yo ozosala makambo wana ke bascience
Fanny, ça pour la bien à yote. Est-ce que maman so que c'est le puta c'est bisa qui en route. Pourquoi téléphone ani? Eh tante. Je sais que votre bazolo ba makambo belé comme yo au lobby yango. Tu n'es pas la première personne à y bisangango. Ya makambo loge. Même dans musala place na so sala ba komi ko soupçonner ngai. Votre bazolo ba kinaza na ba loge. Et je l'avais même dit à madame l'autre fois Nandako. Bon, moi ça ne me surprend pas, ça ne m'étonne pas parce que tu es bien à Kin, na Congo place de Vandaka. Batu balinga toujours kocha munoko na bango na makambo eza ya bangote. Et puis na Congo et comme soy muto azata na maele na ye asali be fort nzamba pamboli azui moi quelque chose à sobi moi voiture balobi akota loge asala. Ba isoko ningisi yangote ko ningana te, besoko sopi yangote ko sopana te, kaka boy. Maman mon pepe ningisa mai. Nabo tika. Mais le problème est oui, ça nous dérange dans le couple foyer, ça nous dérange, mais le problème est il y a bien on a remercier mes parents, il y a madame Nanga au travers yo. Par rapport il y a une bonne éducation au ça Fanny. Pourquoi je dis ça? Parce que Fanny a un cœur, il y a qu'à supporter le problème na ya famille à résoudre dans mon mobile na la chambre. C'est ce qui fait que beaucoup comme on a peut-être un ami sur ya bateau qui couple yango babeta kara na makambo izole ke la bango. Non, nous souffrons ya makambo wana. C'est comme si pour mais du moins nous savons comment gérer nos problèmes na kati ya foyer na biso. Na oki souci na yo zape souci na biso, mais moi j'ai toujours dit totika nyonso na maboko ya Nzambe. C'est qu'on a biso ya suka c'est Dieu. Comment ko tsa nzambe na maramu nyonso papa? Bani vanda ganye ya eza pona bolamu na yo. Puka singa za nesengo? Ah, boniko? Mobali no za yo ka sonka na lobeloka. Eloko musu eza na bolingo na yo na Chris oyo ezoko préoccupé yo te kaka o s'ingérer na kati ya bolingo na ngana Mimi. C'est quoi ton problème? Hein? C'est quoi mon problème par rapport à quoi? Tu n'as qu'à assumer tes bêtises, papa. Tu n'as qu'à assumer ça. Tu n'as qu'à assumer. Elle n'a même pas honte de me le dire. Je n'ai pas honte. Et je n'aurai pas honte parce que Mimi, c'est mon ami. Aza camarade nangai. Mais si moi, je ne suis pas prêt pour que tu botanaye. Osa la prêter pourquoi? Il fallait fermer une baturette d'ailleurs, non? Au fond, là, on y. Tu me manques du respect maintenant. Donc, vous allez faire contre Ngaï. Par rapport à Nini. C'est mon ami qui a relaté une histoire na bino na yebise Mimi te frappé la porte dans la porte ça ma kamna. Je dis il faut avorter. Yo mutozo sala ki camarade na yende bo komba pire na yebisio qu'elle doit avorter. Un point et puis c'est tout. Par rapport à quoi? Par rapport à elle doit avorter. Par rapport à quoi? Champagne. Se respecter. Bolingo na ngana Mimi et taliote. Ya yona Chris na kota kate. Tu peux makamna ote papa. Ozo boya yango pourquoi? Tata mo bimbalo kwa ozo boya makamna. Mais parce que nazana nous prêter. Oko assumer yango. Oko assumer yango tina suka. Na mikie kutu ba ondima ba responsabilité na bon yo tata mo bimbalo kwa yo. Ozo yela Mimi lelo yo ko yela ngaponga pe na mwasi. Non kota makamwa na pambati. Mimi obota. Yom to foutela ba maternité, yom to pesa pour ko supporter. Pondengo ndima ki ko na chambre tia komi na ba niveau ana soko ko ndima ngoti na. Mais chapa nozo kamsanga nozo kota likambo yo. Non kamusa. Est-ce que ma mouvement occupé moi? Na bino te na répéter lo ke na koti makamna bino. Obike o kamsinga. Na ki pete na ndenge. Na kamusa na nini? Na kamusa na nini eza normal? Eza normal? Non. Oza mwa mke, boza ba mikete. Donc bino siko na comprendre que bolingo botsanga na Mimi na makasi. Pas erreur na yo. Donc il faut assumer yango. Babo tsona makasi na nini? Na ba projet na oza na nini? Non, ça va. Na projet na yo zaki na nini? Na projet na yo. Yo na Mimi boala projet nini? Bo salelinga li. Na projet no zaki. Bino nyonso po bobo tsanga na makasi. Babo tsona makasi to okena ko sala makasi. Tala to vanda bien. To vanda bien champagne. To zala ki on to vanda peka bien. Bon na nda obi ki to vanda mabe. To vanda peka bien. Madame, je crois que ma prière n'est qu'au Kisami, donc tu dois te réjouir.
Après examen, consultation, donc vous avez enceinte 5 semaines. Autrefois, quand vous étiez venu avec le papa, comme c'est dans les débuts, comme ça nous avons profité de l'occasion. Tout ça, c'est un peu, non? Oui, bien sûr que oui. On a quoi éviter anomalie sous. Mais je ne réfléchis pas. Mais Vini, je sais pas. Aujourd'hui, je peux venir même demain. Non, 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 on le fait tout de suite, c'est pour la sécurité de l'enfant, pour te protéger grossesse. Mais d'ailleurs, c'est ce qui a été dit, non? Donc il faut. En fait, moi, je ne peux pas intervenir. Ça, la médecin va prendre la décision finale. Parce que on est baillé là, on va ça. Ok. On peut partir alors. Mais toutefois, tu dois enlever ce que tu as, le stress et tout pour que ça. Je me suis fait des idées pour toi, mon amour, sans illusion. Je te donnais vraiment une belle attention. Yolinga ki yobumanga avant, nazana nuelinge. Yoyaki na yelungi avant je loue, dokoyaki kobumanga. Salio Ninier, papa, vraiment tu m'as cramé. Au salinga ma veille. Oh, lingua c'est la qui te la montagne, bébé. Papa, to linga ya pona mbongo pano. J'ai tout abandonné juste pour toi. Voilà, t'as tout oublié. Yolinga ki yobumanga avant, nazana nuelenge. Yoyaki na